Na ba défaut ya papa Serge oyo ebande ko sala ke ngana ye ezala papa Serge ezala ki monaka aujourd'hui au moni le nini mo boye tango tuna ya habité ezali bongo te sko ngana omona okosanga pendant que ngana c'est vérité nini ezaki bon na habité soki ezalaki abande ko banga bon yemoka lobaki abande ko banga ko perdre ngai une ou deux fois boye na ya boye na kuti mutu moko mais eloko marka ngai eza pourtant na kuti mutu wana azwi ngai toke ina présence ya mutu wana en tout cas na bayenga abi eza place nanga nazo ngala bozo kosanga pour la nuit eloko ngala mona moni eloko kosanga sko mba eloko tano lingala ngai te eloko kosanga boye pataki ngala moni po ndima kaka ngasko il faut ndima kaka il faut ndima kaka sko zo boye pozo donc eloko ezalaki yango wana et puis papa Serge likambo ekoki kozala ngala bande ko tourner chaque fois parce que ngaka nda lobi ngaso likambo eza na lobaka et puis na bosani na bande ko tourner chaque fois chérie dès to vanda boye okoki ko corriger nga na nini défaut nini o monaka et pas na ngai oyo ke na changer o ko ebisanga ke nde ezabo en tout cas soko changer na yo eloko wana vraiment donc abandonner bisanga kana mona défaut te avant bobalana combien de fois oyo bobebana combien de fois beaucoup de fois. Nani azalaki souvent à la base. Incompréhension. Incompréhension entre maman Solange et papa Serge, Nani azalaki à la base. Incompréhension. Nani azalaki incompréhension. Incompréhension. CPP TV officiel. CPP TV officiel. Voilà. Mbote Balandi, CPP TV avec maman Charlène, la plus posée, moté Mayakundi Bilele. Lelo bomi tuna, toeli bino lisusu nini, toeli bino biloko asika. Tango nyonso zara na posé à ko informer, ko divertir bino, biloko ko sepelisa bino na mabota na bino. Lelo toeli bino émission asika na kombo ya Love Story. Émission on a ebike ko sepelisa mabota nyonso na mokili mobimba ba obaza en Europe, Asie, Amérique ko sepelisa bino makasi esika wapi to ko découvrir ba couple ebele, ba couple ba star, ata yo za star te to ko yamba yo, expérience na yo, ndenge nini bo banda na papa na mama, ndenge nini bo évoluer, ba o et les bas o et l'équipe parce que ndenge ba ebisi biso pour le Bible et lobela biso pour le meilleur et le pur. Donc eza eloko oyo ça la couple famille foyer se maintenir il faut meilleur na pur et longo na ba couple la biso to mano yambela bino na plateau beaucoup découvrir o et ça que lelo ba sali peut-être une année 2 ans 5 ans 10 ans 30 ans et longo na émission la biso beaucoup découvrir nini et ça la maman mona papa wapi ba kutana lolenge nini nini sepeli saka mama et pas papa nini sepeli saka papa et pas maman lelo tozo yambela bino ya bino ndeko ya bino star couple na ye tozo yamba elongo na chaîne na biso CPP TV tozo yambela bino couple ya papa na biso Serge Mwembo na kombo oboyebila mingi ezali pasteur patron Levier et Bourmoukwe. en tout cas depuis Levier et Bourmoukwe faut le bango Levier et Bourmoukwe et vieux Gimbiolongo et les barons moi na bilaka na ba kombo ebele na etio benyo kondi matin vraiment balandi CPP ba OCP là. Voilà, lelo nazo yambela bino, ya bino star, ya bino ndeko, obolinga ke mingi. En tout cas, il est aimé par plusieurs. Papa la biso Serge et longo la maman Solange. Ana moi Simon canon. Tala, botika. Et longo la bino nyonso to ko découvrir relation ne banda ndenge nini e ko bindenge nini ni nango esala ke papa Serge amona ke parce que basi baze belé ya za star. Akutana basi belé mais nini esala ke apona kaka mama Solange ba fin d'année pour les meilleurs et les pires nini pe mama Solange esala ke ACP la pas moi si kitoko. Donc ça pour moni lobi waouh. Ni ne sala qui a se pena papa la biso Serge pasteur patron. Donc et longo la bino to ko découvrir émission.
Voilà. Lelo tozo memela bino couple moko ya sika liboso ya écran oyo bazan expérience aza star déjà ayebani aza tous muta représenter te papa Serge Otomesana obenga pasteur patron papa oyo incarné makasi na monde théâtral ya mboka na biso Congo bino nyonso bomoni mariage na esala ki buzz et sali succès lobami partout dans le monde entier lelo oto ekolakisa bino nini esali ke mama Solange na papa Serge ba se réunir ba problème nini ba viva na avant le mariage nini pe ba so continuer ko vivre parce que en tout cas attendez ko bobota mine tata maman moko boswana ka ba dispute ezali mais nini sala ke mama Solange a se maintenir na libala na ye lelo en tout cas sans plus tarder na pesimbote déjà papa Serge bonjour. Bonjour Béni. Bonjour maman Solange. Bonjour maman Béni. En tout cas bienvenue na émission na biso en tout cas bino bofongoli masolo tala kaka en tout cas libala na boni mama nanga libala ezoleka bien très bien papa Serge boni libala Orobi boni libala papa Serge libala pasteur patron ezali likambo liko uta nzambe libala ezali se mokano na yawe oh libala nzambe ya pambola bino amen 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 bino bon on a déjà que en tout cas ambiance eza malamu maman Solange na papa Serge tolingi déjà to banda déjà série à ba question na biso to bandi déjà tu peux déjà boni libala voilà yango on a déjà donc tozo évolué déjà par rapport à ma série à question papa Serge question nanga liboso pardon papa Serge na yebi que yo zala mayele belé okima na lolenge na papa Serge yebi se biso okutana na mama Solange wapi mama Solange mama Solange kutana na Wenze na Wenze mère na Wenze tukutane na quartier na quartier na quartier OK c'est que mama Solange ozamona njili nazamona njili te na bande kosala esthétique na quartier wana na camps et tant na uti formation na ngai na retour na ngai nde tukutana na papa Serge oui donc déjà tala déjà na ba TV oye ba été tukutana na chérie Serge non parce que y a des azobenga papa Serge non ngapé na bengi ndenge to mesana ko benga OK papa bana ngai voilà na ndo benga Serge mais na comment benga papa bana mais ya lingine ko benga chérie c'est que non na benga ke chérie en tout cas benga ka chérie pour na boy problème et pas papa Serge na boy na ngai problème en fait tukutana na quartier 1 dans le quartier 1 to solo lipé et c'est le début d'un amitié et bandit et après on a évolué et en vrai dire wana no yebisite que mama Solange na non c'était seulement une connaissance une connaissance une amitié bobandi ko solola ko bengana air moko alo boni oza bien boni non naza musala OK ça va merci beaucoup et c'est fini comme ça. Pensez on est qui on a noté na première vie na yo oui on peut avoir la pensée moni muto azaka na patience aliaka mbuma malam mbumo était là soko za impatient rolia pe mbuma mubesu donc en fait on a évité na lobaso qui nazala qui nani to nani mais na comment qui vraiment un bon conseiller pour cette grande dame je l'appelle comme ça yemoka ko loba na ba conseil na mandé au pesaye en tout cas je l'aidé beaucoup na ba conseil amitié on dirait combien de temps pour que beaucoup à la relation amoureuse beaucoup d'années on peut supposer combien d'années supposer beaucoup d'années papa Serge lorsqu'on parle de beaucoup écoute un peu des ans déjà Benito solo là lorsqu'on parle de beaucoup surtout le bidé c'est déjà beaucoup surtout le bid 3 c'est déjà beaucoup papa Serge on de côté non est-ce que nakimi Mama Solange on peut s'engager no papa Serge penza zo ki mange pourquoi dirait combien bon
toumelaki ntango toyebani bon peut-être ye azalaki na pensée wana mais nga nazali na pensée wana te nazali na pensée wana te namonaki azali gentil et puis nazalaki na mwa baproblème moko oyo vu façon na ye d'abord kokutana ye nga na papa Serge ezalaki bazalaki na bacamarade na ye moko boye sikoyo camarade na ye moko aye mpo alinga ngai aye sikoyo omoni koya wana ayaki aye bonjour je peux avoir ton numéro na siliki bien que alobaka te mais tant déjà en tout cas tant la mona ye azalaki azalaki ataka choko boye nga nalinga bongo te aye tant asenga numéro nga na obi c'est quoi ça de yo ye ko moni muta telemi na arrêt oye mbala mona pesa o numéro na ebiote tu te présentes même pas na siliki alongo wana ye sikoyo amoni siko nde tozo amona ke na siliki après aye wana to bandi ko solo là tant apesi nga abina nga moi c'est monsieur Serge na seki tant na seki nga na bi moi c'est Solange abani ko conseiller ngo silika pona nini na ebisi on a ebisa ki après camarade na ye wana akena ebete en tout cas na ye ba te so na camarade na ye so pende ni en tout cas je sais pas mais bazali nzela mo ba utaka so pe matanga c'était un ami voilà aya lo bate ko bete coup d'état non OK non sikoyo to bandi ko solo na papa Serge to bandi ko solo la ayibisinga yepo to silika mambo ya kozwa numéro nga na kopesa o numéro na ngai to so parce que na moni oza gentil et tout nandimaki nazwi numéro ya papa Serge to comme ko solo la na bandi ko exposer ba problème na nga nazaki nango nazali na mo problème mo boye abandi ko pesa nga ba conseil en tout cas chaque fois bandi ko pesa nga ba conseil so atanga na mati na siliki na bi non nazo sala boye nazo agir boye on est sans cas non ko sala bongo teke na malem azana mutema munene moko non azana mutema munene moko donc na ebité na vana na bat na kutana mutema munene boete donc arrive sanga bina ngai non yo kita kaka sala boye zongisa boye mais à chaque fois ndeko pesa nga conseil ceux qui na saleli yango en tout cas ibande ozala bien mona na obi donc c'est que son akene na ngopela nde mususu na ngaki na échoué voilà ti to continuer ki donc tozaki ba ami tant que comme pe amoko boye naza eloko osala te parce que na kishasa vraiment dans na ba camarade te OK naza ba camarade te akoma ki lokwa meilleur ami na ngai akoma lokwa meilleur ami na ngai donc problème nyos na ndo za na ngona bande ko ebisai apesa nga conseil ti nandenge comme mo boye nini mo eza boye invité ngai tokei wana tozaka nga na ebika ke aza ami na ngai quoi ti jour muso ko ebisa ngai ba problème nazaki nango en tout cas nakomaki na okoka suute na ki ko yebisa ye ayebaki déjà ti ko ebisa nga abi na nga nde naza boye en tout cas il faut na luka pa muto na zanayi nazo luka muto na zana mais na temps oyo na moni oza mutema munene pa mutema bo mama oza une fille bien oza pa mutema munene nga na moni abeti lisola bolingo nasekaki na nga kaka le bela bisoto yo papa lobaki nini abi moi je t'aime oh là là moi je l'ai quitté. Non. Oh, moi j'allais pleurer. Mais ça qui tellement que na seki na nga kanga la bi ti nga na bi mais batu oyo parce que batu ba yeba ke aza ami na ngai aza ami na nga na lobi batu ba loba ke ti tozala ki na isenga papa Serge obi ke batu ba yeba biso ba loba ke tozali ja mwasi na mobali na tanga so bande ko mona biso batu zali mwasi na mobali abi je m'en fiche to bandi wana nandimaki parce que na komona na musika pe na banomo na ye aza bien même batu musu ba bande genre ba ketwa mwasi na mbali bandolo balanga babi na ngai batele malamu aza mbali malamu aza bien aza gentil siko to batu ba lo ba pe bongo tango ayebisinga bongo donc nandimaki nandimi to bandi ayeko bengisa ngasikoyo epa na ye
Passage à l'eau banane. Papa Serge Lobale obengisi pas na ezinde nini. Papa Serge ezaki nde nini. Avant de commencer ici na famille, d'abord non nanda ko ezaki nde ni Papa Serge. Non, c'était juste tout solo là. Pour la rassurer que nous avons montré Oyo a été handicapé par cours là-dessous. Bon. Nous avons arrangé si on a mis mieux awa. Et ça pour nous rassurer que nous avons montré. Nous avons parcours na yo. Nayebi makamuni ni kweli yo, comment est-ce que et nous nous sommes décidés d'emprunter la route ensemble et main de la main. Lélo, il est aux aboués jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Papa Serge a lobi akoto sana ndenge Bible lobi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ba Marie belé lo ba komo ki ma phrase wana pour les meilleurs et les pires na boyi. Yango mabala ezokufa 6 mois kaka boyo qui divorce. 1 mois kaka boyo qui yo problème boy. Papa Serge a lobi jusqu'à la gare. Maman Solange. Tokende trop te moulaï n'allait passer à Papa Serge tout. À quel y a bana ya Papa Serge ezalaki ndeni. En tout cas, et loko susu sala kike na ndima pena Papa Serge ezalaki pour les enfants. Tant abetelinga masolo na okai pasi. En tout cas ngana olia ka déjà. Oui. Na okaki pasi na okai mawa na tangisa ivo en même émission. D'abord alaxenga ba photo abana. Tant wayebisinga bongo. Je me suis dit nga lobby to vanda na biso. De nature nazala mobulu te. Na moni pe on dirait azana ye mobulu te. Bana na vana bana na oboko la bana ana. Je me suis dit comme ça. Je peux la mona bana tant à présenter nga bana. Nazaki très étonné ya mona bana. Donc ba yambanga bien ba sepela nanga. Bayambanga basepela na nga makasi nga pe na sepela na bango nga minga bana basi mingi nga bana basi na tali bana na lobi nga bi bana oyo baza na bango miki tanto mesa na bango na okolisa bango tozala bien on ne sait jamais ba mona bana ba mayele ba kitoko puis baza poli Tisikoyo, d'abord là-bas respect. En tout cas, félicitations Papa Serge. Merci beaucoup. Papa Serge, yo koko bakisa nini crainte na yo moni papa o déjà zana bana. Ni nango salaki ke bana ba yamba maman na bango à l'aise parce que moni bana belé surtout en tout cas particulier na koute pa na bino majorité koute ba papa bazala na bana surtout ya basi mingi bana basi baza plus compliqué vraiment mais il y a yo ni ne seli ke on y vit ezaka na ba réalité nango la réalité de la vie c'est une autre chose. Nazalaki loko à Moutou et Nakadra qui cherche. J'avais aussi des relations. Par rapport à ma relation, quand tu as Maman Solange, j'ai proposé la relation de Maman Solange à mes filles. Ok. Donc en avance. Oui. Très bien. Et les filles ont adopté. Non. Elle c'est très bien. Elle sait bien, on sera ensemble, et ainsi de suite. Ah, ok. Je l'adopte. Et c'est ainsi. Et on fait route ensemble, dès la suite. Jusqu'à la gare. Donc, il y a aussi un conseil, ni na papa, par exemple, bazo prétendre que la maman, la banane, bana, pardon, maman, ou ça conseil, ni na bango. Comment préparer la morale des enfants, comment préparer, arriver... La première des choses, c'est dire la vérité aux enfants.
C'est ça la première des choses. C'est dire la vérité aux enfants. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et écouter aussi les cœurs des enfants. C'est un peu ça. Et vous savez, kosangisa moto epe la makasi ezaka jeté et ko epe otumba yo moko. Or soki moto epe la makasi il faut mayi lokola yo ozala wana pona kobomaka moto wana malembe pour qu'il y ait harmonie et nini pour etambola bien. On comprend. Donc c'est un peu ça. Yangwana lelo et nous formons un couple et bien assis. Ok. Maman Solange, côté à belle famille na yo. Ake ezala kindengenin. Pour nandimité papa Serge Aouta nandité quand même. Ah Aza est né à famille si je ne m'abuse pas. Aza a baleki. Donc Aza le rôle à papa. Neti yaya naturellement ba yaya mikolo ba comme aluka ba parents. Ake ezali neni na baleki à papa Serge. Na habité ba parents papa Serge so baza vivant. Bazali. Papa Zali na maman. Ake ezala kindenge nini na belle famille. Bon muto liboso na kutana na ye ezaki petit frère na ye si je me trompe pas. Et tant amonanga asipela na ngai. Et puis ayo memanga et pas na bango. Certainement abetela bango déjà li solo donc abetaka déjà ma solo na nga façon ba yambela nga ndenge moko ezali na bana. Ba monenga ba sepe na ngai to vandi to kaboli moi secret à présenter oyo aza camarade na ngai aza pe proposante na ngai. Papa ameka ko pesanga quelques conseils, maman pa ameka ko pesanga quelques conseils pe nazala na bango bien. Naza la belle-sœur nanga moko aza avant dernier hein? Louise. Aza avant dernier la bango donc ye utaza lokola aza lokola camarade nanga siko ngana ye eza sikoyo donc na mona ngo eza grâce. Donc et pas bana bato baloba ke bana basi bazaka passe parce que loko nanga na yoka ngo bato baloba ke na landa émission moko asala bato balobi ngai papa bana bana misato pardon jamais puis bana basi baza bambanda mais ngana ndima ngo na sepela nango pe na kuta nango pe donc tozala bien na semeki na ngai azaka asombela ngai mona asombenga mafuta oui asombenga mafuta aoye boye anniversaire nanga anniversaire nanga aoye langa gâteau elinga ba jus elinga ba samusa donc asala nga ba surprise moko donc nanga moko elekelanga po anini balinganga makasi baso balinganga te bado bakosala ngo kuté po natikala pe omona ngo te na mona ngo ka epa na bango donc c'est ça toza bien na bango ba mbainga bien tozo continuer très bien na bango. Papa Serge nangina tuna motuna moko tango to s'engage na relation ezala ba point positif na ba point positif o tali muto na koza nanga na ye mais eloko négatif. Donc, muto na koza na eloko esala ke na maintenir relation na nga ezake azala gentil. Mususu eloko ko sala ke relation oyo aboutir te na ba but nango eza par exemple impolitesse. Donc ça a ba défaut na ye azape na ba qualité na ye. Défaut nini na qualité nini oh mon n'est pas maman Solange. Elle a envie ça cité hein. Les qualités sont énormes. Moi, j'aime une femme ouverte. Hein? Une femme ouverte. Lorsqu'il y a un problème, il sait dire. Il sait parler. Elle sait dire des choses. Bah, modèle Nanga, j'ai des modèles un peu lâches. J'essaie de maîtriser beaucoup de choses. Nga comme on a likambu boye. So na bina olobate à table forcé. C'est ma nature, c'est moi. Donc nga comme on a likambu bino quand on dirait na négligeango. Mais na négligé, je suis en train de beaucoup réfléchir pour naïba ko agir na likambu. On a agi ça rapidement. Ok. Na mudaba agissement rapidité. Or il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de moi qui est un peu chaude pour me secouer na ma kambouana. C'est l'un des qualités.
ou peut-être na kutaki yango par maman Solange et défaut ezalaki ka moko Solange azalaki très colérique. OK. Très colérique et pas naïli kama muke ezalaka te makambo tout ezalaka kaka et tout ezalaka gaillard. En tout cas équilibre ezali. Donc au mona penza donc ngana kozwa likambo ezala ngo munene mais na doser yango na doser pe na doser moni pe c'est comme si rien n'est. C'est comme si rien n'était. Mais yeso ka zui kaka wa madame ka ke ya ba ile mso ko sa pepe mo mobulu yango nga na mta ba maîtriser ébélé. J'ai appris beaucoup dans le théâtre. J'ai appris la maîtrise de soi dans le théâtre. D'abord, et caractère nanga, na timidité. Mais naza quelqu'un de trop réservé. Donc trop de maîtrise. Et tant on a eu au côté de la théâtre, et puis ma maîtrise à ma casse, j'essaie d'oser le problème quel que soit. Naebi moment ni faut na lobana mutu. OK. Naebi na ota la température na yo et loko so na beti yango sikoyo et bimisa flamme. Alors so e bimisi flamme to beba. Fona na ke ngo malembe pour que na yeba moment ni na woloba. Même maso la yeso ili kambo ko tza kwa océan. So salité côte kamba moko pas refoulé. Et bimi. Voilà, mais dans l'ensemble, vous savez, c'est ce qui compte le plus, c'est l'ensemble de choses. Pardon, je m'excuse. Dans l'ensemble, et ça fait les goûts. Donc, les goûts de ça. Waouh! Maman Solange, nazonge pas na yo. Ndenge mutona moko na tuni pa papa Serge. Nangi na yeba. Qualité ya papa Serge za nini? Ba défaut ya papa Serge za nini? Mbote bani na qualité. Eloko oyo epusanga vraiment na ndima papa Serge et na boya ko perdre yi. Wana pende eloko wana ezaki toko bebana na biso. Mais na lo bakanga habité okina mboka mutu musuti. Po emsu na kuta na mbala boyete. Eza aibi kosenga pardon soka sali mabe so sali mabe penza a reconnaître que a sali mabe asenga bolimbisi à part kosenga bolimbisi ayebi kolinga ayebi pena kozwa soin ya mwasi mungala ayebi donc ayebi pena kozwa soin ya mwasi donc eza ba qualité oyo et puis ce qui problème ezali kanenga ucholoba papa Serge problème ko zala ngana mati ya vandi wana kado siko ngasiko to ngana lo bongo na linga yepe faza a show yesiko akotala ti o mona pe akiti ponga naza elo moko na ko silika mais sona seki donc on la kanda makasi mais sona seki kaka esili nango et puis ayeba kanga non, na siliki na siliki na keyi to kabani sili nga o mona suste ko luka sute mais a beta ke lo mo boye donc o kan ko seka o seka na kati mais non il faut bimisa ngo kaka o mona pe na seki et puis sili em pe na ke na kanda na ke pe na kanda na keyi et to bo no sona ba téléphone non to zai ne lo mo ko so to bebani Soto se réconcilier. CPP TV officiel. Force na biso na lobaka. To zalaki ko bomba na makamte ko détruire biso. Donc na ko zwa emsuli kamo boya mabe na moniye na mabe mo boye. Tanto ko bongisa na biso to bando beta lisolo. Omoni jour wana ndo benga na boye ko yamba. Na teli téléphone boye. Nene manga habité no yamba te. No yamba te. Yipe kuna binga siko jour wana na habité. Moi moto so na bengi ete lelo ngape na okokate. Ngape na binga pe na ozelaka. Donc soka bengi ka na yoki mungongo na bien. Omona ka na yo senga habi. Ti na milobe nga habi na yo kapasi boye. Alors que sona yambie to bongisa na biso. Na yamba eka. To atali kamango ezaki ya grave ya mabende ni donc ce que leki to beti liso nango. To seki et puis esili nango eleki nango. Na ba défaut ya
il y a papa Serge oyo et bande ko sala ke ngana ye ezala nini ezaki bon na habité soki ezalaki abande ko banga bon ye moko loba ke abande ko banga ko perdre ngai papa Serge ezalaki omonaka ozui ozui omoni na nini mo boye tango tuna ya habité ezali bongo te sko ngana omona okosanga pendant que ngana c'est vérité nasubanga na bozo kosanga pola ni eloko ngana mona moni ozokosa ngasi ko mobile okuta na olinga na ngai te ozokosa ngai boye pendant que ngana moni po ndima kaka ngasi ko fa ndima kaka il faut ndima kaka sko ozoboya poso donc eloko ezalaki yango wana et puis papa Serge likambo ekoki kozala ngana bande kotuna chaque fois parce que nga kanda lobi nga so likambo eza na lobaka et puis na bosani donc nga bomba likambo te na bande kotuna chaque fois chérie dès to vanda boye okoki ko corriger nga na nini défaut nini o monaka et pas na ngai oyo ke na changer o ko ebisanga ke nde ezabo en tout cas so changer na yo eloko wana vraiment donc abane bisanga kana mona défaut te papa Serge ni o mona donc Serge koto pour nous benga ka Serge Serge chérie o to reprocher nga na eloko te on a reproché l'autre nga bisa va loko brutalité on nga moko na ebike naza brutal loko pa ebisanga ngote ça va to continuer na ngobongo siko na eko yoka likambu wana et pas ya mutu mususu ya ke kopesela nga rapport akepesa nga rapport lobi moi si mo bibata trop brutal boye nga penda boye taba bengi nganga na lobi mutu wana ebisinga bilanga mobali no linga ko makasi oyebi aza papa mobile no linga ko makasi Solange alors il faut ça là très attention parce que ce qui est loko o brutalité wana ye akomi lokwa akomi ko moni ya sai na mabe mais mabe na ya oloba ngote a bibisa ko brutalité na yo wana alors et ça mabe il faut o ça nini o doser il faut doser ngana bien donc eza bongo il faut ce koyo na doser mais à cause na likambo ba moni likambo alekisi na ye en tout cas défaut na yango wana OK akoma na likambo alekisi likambo c'est senga il faut loba pour nous doit comprendre ngata on a loba rapport changer so mabe ezali na yebisio pour que change donc c'est ça en tout cas l'ambiance est bonne, balandi ya CPP TV. Maman Charlène déjà topé sur ambo tebele bisiko zali na papa Kundi Bilele. Bango de ba sala po biso to zala zala. En tout cas azane mosika mama Charlène mena souci toujours ya mboka asali la biso mamalamu o ezo sepelisa biso to peso mbote bisiko zali mbote mama Charlène ba peso pe mbote mbote papa Serge lobi lo hotel liloba morote pour la mama Charlène aebit la plus posée ayebi kande tozalaka kunzibileli mabroko to toujours voilà tozoko ba na émission na biso donc na éviter ceux qui n'a continué question on a posé ceux qui n'a comprendre bien papa Serge azala un peu réservé voilà maman Solange ya d'année chaud en tout cas nga ponanga na moni ke botikala ka bon po yango esa l'équilibre voilà les kamususu esengaka mutu asa jomba mutu mususu azana pona ko calmer avant bobalana combien de fois oyo bobebana combien de fois beaucoup de fois à répondre déjà nani azaki souvent à la base incompréhension incompréhension entre maman Solange na papa Serge nani azaki à la base incompréhension te nani azaki bota incompréhension na incompréhension papa Serge ça la nga bo po ani mais est-ce que na répondre on répondre te incompréhension savez yo kana ça ba oye biso a yo lobi après
eza nini incompréhension toté eza incompréhension kasi yango incompréhension ne luka makambo nyonso muta biso nani yango luka akomisa ngo a prime mais na biso incompréhension Denis Ndimanga eza incompréhension eza faire incompréhension Papa Serge entre nous Papa Serge entre nous ngana boyi ndanga rotuna mama Solange na bandi nanu na Papa Serge nani azalaki à la base ya ba dispute incompréhension incompréhension bisiko zali bisiko fandi wana incompréhension wana nazoye bisayo akeba biso na relation to bika Papa Serge na mama Solange troisième personne ezaka nzambe incompréhension te yo incompréhension ngoko ba quatrième personne nzamba za likolo ya makambo nyonso na katikati ya relation ya nzambe fo azala nzamba za likolo ya makambo nyonso yo mais incompréhension na kebisio bisiko zali voilà natuna na mama Solange ezaki nani yo on parle bien incompréhension donc incompréhension ezaki tellement que et bando ou t'es pas naï yango Papa Serge amo ikolomba eza ou t'es pas naï ba mama biso pe tozaka na habitude ya koakize ba papa yango Papa Serge a bien incompréhension Papa Serge a bien incompréhension maman lobi ke ezalaki ko ou t'es pas naï Papa Serge Serge tant que tu as incompréhension, ils ont incompréhension. Dans ce sens, je vais m'expliquer. Tous les gens qui ont dit que mingi yo kana tonga pese biso fufu totole mama Nadine. Bazalaka mingi na mama Chacha. Alors mama Chacha aye ba mama Nadine. Aye si mama Nadine. Bombangai. Omoni mwana wana azana zemi. Mama Nadine nazuma kamba zemi wana akayebisa mutu wana kuna omoni. Ce serait mais c'est trouble to benga ngoni. Songi Incompréhension. Incompréhension et ça transformation il y a information. Vous comprenez? En fait il y a quoi? Je suis un homme public. Je suis un homme public. Et dans le public, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, femmes et hommes, filles et garçons. Donc je dois répondre par rapport à ma attente Nabango, mais sans cause alikolo. Vous comprenez? C'est cela qui nous apportait parfois l'incompréhension. Ok. Vous comprenez? Donc c'était ça. Mais Papa Serge, aux stars to boité. Mais binope ba fan. Papa Serge a occupé. Soko zoko mais la Papa Serge message. Pour et comme a soutenu incompréhension. Yo wana au travail ensemble na incompréhension. Ce qui ozo comme la Papa Serge message. Yebaka za mobali ya mama Solange. Message na yo été pour que me trouble. Fan oza na été pour le bébé sa foyer à battu. Papa Serge ya ponani mama Solange. Ba fan na libana na bango kito. Yo travail en incompréhension. Aza en public to boité. Mais botiaka est pas à l'aise pour que maman Solange s'ilka est en sauté. Maman Solange, vous êtes consciente que au bala star. Oui. Nous sommes consciente. On a autre bête les passé hein. Toi bête les passé oui, ils allaient passer avant Papa Serge appelé Sarangai nini. Dans un mot de passe na Facebook appelé Sanga. Parce que alobananga oui. Alobananga ozana mututa otungisa yo. Dans un moi cité o boye. Il est pas na mot de passe nanga. Donc toza qui tellement na transparence mon boye. Au moins quand des ala ka makamba ngoti tant comme mona nzondi ipeko. Comme mona sko mo to
ba artiste baza ko bebele e moko over dans la téléphone na yo zo tchatcher na yo mais et lo mo etindi o ka okota na kota na continue na beta o mona okuti ba e bandele zalaka bonjour ezalaki bonjour papa Serge naza fan na yo boy okomo kita bonjour papa chéri bonjour comme bonjour chéri bonjour bébé et là ce qu'on a fait sur la moni bongo na toki o mati mafuta na toki si qu'on a coûté ya za na été na toki ngana bi si ko problème na ngeza la kaka si ko tamba komi bongo chéri bébé iyo pour répondre kaka chéri bébé wana pona nini problème na ngeza la ka wana ya de sanga tia za ka fan boy ba wana na zepe na maîtrise na nte quoi sanga wana za fan eze eloko te boye ngala bi mais so za fan botika na ba fan obenga nga chéri obenga nga bébé surtout obenga kuna donc c'est que nga na kolekisa temps na ngai te na yo to vanda après koma ke au décevoir nga poza na moi so za moi si msusu na ba poto to na ba nini même na gishasa awa oyebi singa to tika la ba mi ndenge to za ki liboso mais ce qui est ça que tozo va na yo pour décevoir un jour en tout cas et ça nga bien te po oyebi problème na zaki nango na uti nango na lingi ko baksa suma kamlikolo ya makamute mais au fur et à mesure to vandi na comment mona musala na ye na zwaka décision moko ya okota ni continuer d'abord d'ailleurs a changer qui compte mon boy a changé compte pour que na kota sous-sauter parce que tant pour ça la bongo et ça la nenga y passe mais yemo pas à l'aise pour tous en kimiati ayo changer compte nga tika la compte na nga wana ti na bandi ovanda na bandi koloba nga lobi na sa neza musala na ye de toutes les façons confiance c'est qui moni mutu azaki na recherche ya mutu oyo akoyi koza na ye bien donc c'est normal azo lukana tela na ona sonné peut-être côté Simba peut-être côté Simba même pe ana gishasa pe zaki na ye baka une ou deux fois boye na ya boye na kuti mutu moko mais eloko marka ngai eza pourtant na kuti mutu wana azwi ngai toke ina prena sa mutu wana en tout cas na bayenga abi eza place nanga CPP TV officiel ngala bi ezala soki nini donc etalinga ite loko aye azaki liboso mbo a proposer kaye mais esimbaka te apesa nga ba raison apesa ki et puis la fille wana pe na eko na yebaki na canal ya mutu mususu ya ami mobo ya betelinga ka le même histoire oyo version au papa Serge abetela ngai na mi lobelenga lobi c'est que ngande ba pesa valeur donc alingi ngai ata bimi akei na musala na yebiki ake musala na yebiki azana ba fan na la problème na bango te baza ba fan na ye bazo soutenir ye na ba conseil na nini po bango batala bango po bango pe voilà donc mais na yebiki aza na mutu na yebiki aza marié à part que aza marié aza chrétien aza chrétien bon nzambe eza kati na ye na yebiki mabe ko yati mabe oyate puis ba biloko wana ezala ekala ezala pe sute poso biloko wana ezala ekanga na ndima te to balana oui et donc ngana ndima te to balana donc na eko ndima to balana parce que na moni ba biloko ezala ki ko sala ke ba incompréhension eza sous-sauté mais na yebisa ki maloba moko chaque fois na yebisa ki ka oza mukolo yeba nzamba zali oza papa oza mobali ya mutu nzamba zali nga ata na omona ote me nzamba zali conscience na yo esala à part conscience na yo esala luka kimia na ndako na yo parce nga na bien te yo poza bien te oui c'est ça to comme a déjà to chité déjà tongi na moi mukuse papa Serge na maman Solange depuis vos ensemble depuis vos balani beaucoup que relater biso parce que chaque jour to vivra les bons et le mauvais. Depuis Boza, 8 mois je crois, depuis Boza ensemble. Na 8 mois wana. Ni nyango ba lo ni bo surmonter, lo ni ne comme libino et celle qui et bakisi expérience parce que là on a ce comme la vie sur la vie et ça pour nako pesa biso expérience moi na vie. Na bandi na papa Serge depuis que Boza ensemble. Et là on ni ne comme libino ya malamu na ya mabe o marqué bino depuis que Boza ensemble. Depuis que
depuis que tu balani, depuis que tu es ensemble, depuis que tu balani, voilà. Maman malamu nde leki ebele. Maman malamu eza bola mwanzambe. Bola mwanzambe nzamba sali biso bola mo ebele. Ebele penza ebele. On a surmonté des moments très sérieux de la vie. Cela veut dire quoi? Maman Solange a passé des moments très sévères, parfois maladives. Il y a beaucoup de temps. Mais Dieu, dans sa bonté, a salibiso bolam. Et Lélo, elle se porte à merveille, en bonne santé. Nous croyons que bolam wanzambezo continue kaka. Amen. Et Amabé, Amabé penzezate parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc pour dire, et tout ça on a bolam. Et tout ça on a bolam wanzambe. Ce qui nous va permettre que les kambu moko boye kwe la biso. Tout le baka nzambe merci. Mais pour le moment, tout ça on a bolam wanzambe. Amen. 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 Maman Solange lobi nini. Na lobi lote na koloba. Kandi papa lobi et kobanda to balani. Ça fait 7 mois je crois. Hein? 8 mois les 8 mois. Tout aussi 8 mois les 13 ans. OK. Tout ça le mariage le 13 août, le 15 août on a la bandi malade. Na beli sérieusement. Même le jour où il y a mariage na biso, ti tozo kota na salle nga za na fièvre. Et so tali au monde elongi ngeza ki donc frustré. Nazaki bien té, j'étais malade. Na comment komi lobelanga na lobi il fallait na bala té to ndenge nini. Donc na beli nazaki kolala awa na ola na lala kaka na pokola mafuta té. Donc bana ba okilanga mawa. Même yemoko bata té so ba ekotalanga. Bazebisanga so za su kimia té na tournage. Azo moi sinanga azo bela na beli 3 mois et demi. Na maladie. Donc maladie sérieusement. Na beli vraiment la beli et puis abimi c'est vraiment mbongo lisusu. Oyebi après le mariage ezaka pia ke kota mais biso donc bo uti ko sa mariage les 13 les 15 na bandi maladie. Bon monaka même ces ans on ka ba stress ya mariage. Au fur et à mesure bo kende maladie zo ya makati ça donc maladie penta donc muto nyonso azala ko ya soka ko talanga azana pasteur na yemo abondela pona ye il faut abenga ye ayo bondela ponanga nazaki vraiment malade mais bola mwanzambe tellement izali na prière totika nzambe te twande ko bondela batu twande ko bondela ponanga nzamba salinga ngolu na telemi nzamba salinga ngolu na telemi banda to balani ba porte fungwa milisusu ba porte fungwa misusu même pas na côté na ye même côté nanga ozomona moi respect moko boye pas batu ozomona pina respect même temps dans nzela ozotambola boye eloko mo esalemi muto zebisa bi yo keba na mwasi ya mutu donc olobi te mais ba pesa valeur moko boye donc nzamba obatela biso toza mabe eza nante à part ba moment na lekisaki ya malade nzamba salinga ngolu na telemi donc ya mabe eza te. Ok. En tout cas, merci. Papa Serge, dernier conseil, ni no koko pesa na bato o bazo prêter chemin à mariage. Lelo baka ya divorce comme trop, baka ya ba ya ba rupture, ya ba fiançailles comme trop. Conseil ni no koko pesa bato yo bazo prêter chemin à mariage. La première des choses, c'est de consulter Dieu. De dire à Dieu, parce que le mariage est un roi à l'iwa. Ils ont un chemin de non-retour. Donc, dès nakoti pour na kendangoti na suka. Na évité sa conception nanga. Batu mususu, neti na ba poto, neti na ba mbisika mususu. Les mariages se font
à contrat. Moutalobi, tous ensemble pendant 5 mois, tous ensemble pendant 2 ans. Après 2 ans, on rend les contrats et puis selon conception, il y a mariage. Le mariage, c'est pour toute la vie. Il y a pour les meilleurs et pour les pires. Donc pour les meilleurs et pour la pire, cela signifie que c'est pour la vie. Alors on a emprunté le chemin à mariage. D'abord, consulter Nzambe pour que Nzambe na mawanaye abongisa misu na ye pour ça un bon choix. Vous savez, les lots batubazobala parce que faut batuba monanga pe na balaki. Les lots batubazobala parce que faut na prouver bango que ngape na lobayi ba obala ngai. Sans tenir compte il y a nani o nazobala, sans tenir compte il y a esika oyo nga nazokendo kota. Alors tant muta okota nesika oyo à sentir que moto ezali yango moniko bima bima ezali. Donc je conseillerais aux amis de consulter Dieu, des deux, et puis ceux qui déjà simi mutulobo pour ça la marche ensemble, ba yokana bien, ba solo laka, ba lobanaka certaines vérités, kolobana certaines vérités et ba bonde la paix ensemble. Kolobana kolo sunga bisona nzela makambo eza ebele. Les mariages, ce n'est pas le rose. Il y a pluriel. Les mariages, les épines, les ronces. Donc, biloko nyonso ye swaka, oye zokisaka, yango ndezana mariage. Yango ndezana mariage. Et à savoir aussi, les liens du mariage, notre ennemi, le diable et Satan, n'aiment pas ça. Alinga ngote parce que ça un chemin de la bénédiction que Dieu lui-même a prévu ou a tracé. Donc, il faut consulter Nzambe, il faut qu'on solo la bien, qu'on s'ambe la paix ensemble. Et ça la bien. Non, c'est que ça va tout. Les lots, il faut pas que tu moi si nayo abonné la ratang moulay. Yé moko na kimi a so bonne à cause de la peine ça me balle moussou. Vraiment, tobaluke pas Mama Solange je vais souka et le conseil ni koko pesa na bandeko ba Olanda biso surtout ba obazo prêter chemin à mariage. Particulièrement la niose a plus côté à Bassi. Ba obazo prêter chemin à mariage, to ba obaza déjà na kati ya libala. Conseil ni koko pesa bango. Merci Mama Béni. Et conseil na koko pesa na ba ndeko nyonso oyo. Bazana préparatif ya mariage ezanini. D'abord avant comme un mariage, ceux qui ont lingi mutunayo, en tout cas libala les a facilité. Il faut zamute mamunene et il faut la sur na yo moko et puis toujours il faut qu'on associe Nzambe. Et il faut qu'on associe Nzambe parce que sans Nzambe ça passé. Sans Nzambe na mariage ça passé. Mais so lobi que mutunanga oyo na lingi balobi l'amour supporte tout. Donc on supporter ba makamuna mtazana mabe na ye mais ceux qui bolamu eza munyo tazana mabe il faut que tala mingi na côté bolamu eza mingi ceux qui bolamu eza mingi parce que mobali ya ange azate na sa moyo oyo mobali azanga mabe azate bibali nyonso bazana mabe na bango comme biso basi donc soko boy oyo pona eloko moko boy emso mabe na ye eza mukie oyo kene kozwa emso azana mabe ebele azana mabe ebele o bano rekete tango ozo rekete wana otika ki déjà basi bazui donc il faut kotala vraiment côté bolamu eza ebele pona ko garder mutu na et puis il faut ko bondela pona ye tant moni ke mobile na lingi mais azana ba défaut moko boy il faut aussi ko bondela yebisa ba défaut na ye wana ayeba tant ozo yebisa ye tel que tant ndenge alingi yo yango mte sala ki asala pe effort à changer et puis il faut rebondir pour na pe ça ba offrande pour na pe ça ba il faut pe ça même action de grâce yebisa Nzambe so kaza mobali oyo yo otindela inga a mobali avinanga naza posa défaut o azanango
na posa elonga po yango mte sala ke tozala bien te pesa ba action de grâce pour nae donc bondela pour nae et ko les calendriers puis faut en terme nene téléphone na mobile ko simba te ko simba téléphone na mobile te donc ko simba téléphone na eta te zo vibrer et komi boezongi sa boye zongi sa ko tala na ope kombo te ko tala na kombo te do yo pena tia pena téléphone na ekroa mais lobaka na e makambo oyo ata abimi ata zongi azanango tonga obimo ebise makambo zo nzamba azala tanga na omona ote nzambe oyo sailaka a omona yo makambo zo sala basambela te kasi non so assemble yi asambela te nga asambelaka dans la part nangai ce qui asambela pété ata soko ese mama je ne pense pas qu'ils ont lancé à moi au mutu asambela te to mona ka batu susu non to mona mutu sa asambela neta kenda na église te mais alobaka ke eloko osala nga nzamba limbisa yo ozomona alobaka ke nga na omona ote me nzamba azomona mais akenda na église te msupa za mutema malamu koleka biso tokenda ke église mikolo nyonso moni malobo toyebisa mobali akokende place moko akosala mabe mo boye mais ntango azongi na maloba ana eye ezongela bango ntango ezongeli ye mwasi na nga alobali na nga boye ekozongisa ye nsima so alingi yo donc neti nga na loba so mobali okosa ngai seke olingi na nga te mpo neti nga nde nalingaka serge na ngai donc namona na ngai te nani oyo ambongo te namona na nga mbongo te kitoko te mpo na nga akitoko ala mbongo abien donc sikoyo nga nde namonaka epa na ye donc bana jour alingaka nga na ndimaka ye namonaka ebongo mpe na trompa ete ayebi ke na trompa ete donc soki neti mobali neti nga sikoyo napelaka mpo soki ozokosa nga sikoyo olingi nga te sikoyo olingi nga te donc c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci Maman Solange. Merci Papa Serge. Voilà, Papa Serge, Tongi Toyeba, Moutounamo, que est tellement capitaine. Osa, quantième de la famille, Osa écolonini. Et c'est un peu en bref, il y a quoi expliquer, Bisso, origine, yo et tout. Ok, Naza est né de la famille, d'une grande famille. Naza est né. Et grand frère Yaba Bibiche, Yaba Louise, Yaba Bouzi, Yaba Mopindo, Yaba Dona grand frère Yaba Nadine Ngangi, Yaba Héritier Ngangi, Dona grand frère Yaba tué la famille belé penda famille mon nene. Na grand frère Yaba tué belé. Nga de papa Naza Mongala, Naza Mbouza. De maman Naza Mutabandundu, Naza Mouyaka Penza, de maman, de papa Naza Mongala. On a ça bikolo mibale. Et on a so talinga Naza un peu maïele. So talinga pe na lobara un peu bien. Donc pourquoi? Parce que Naza Mouyaka Naza pe Mongala. Bangala ba loba bien. Batabandundu bazaka maïele belé. Dio. Donc Dio ana et salanga bien. Yango maman la chose aka mulonzo et papa na biso azambuza. Voilà, c'est ça. Ba origine nanga yango naza est né d'une grande famille. Combien d'enfants? J'ai 4 enfants. Non, Libota na bino bobota na combien? Libota na biso toza 5. Donc Libota donc famille restreinte. Famille restreinte, toza 5. Mais naza est né il y a famille Mobimba. OK. Il y a famille Mobimba penzanga de naza est né. OK. Bongo Tongi Toyeba Toko m'appelle la question, aux père de combien d'enfants? Je suis père de 4 enfants. 4 enfants. Ma première fille s'appelle Nela. La seconde s'appelle Keren. La troisième, c'est bien-aimé. Et la quatrième, la cadette, la bien-aimée, c'est Juliana. OK. Donc, vous avez un bassi? Oui, bien sûr. Super. Pas super, maman. Kitoko, Papa Serge. En tout cas, il y a un autre le super lobby. Kitoko Makai. Akosala. Maman Solange. Yo peut ngito yeba. Batu ba yamba otala yo ba yeba. Maman Solange, oui, tu es bien moi c'est Papa Serge, pasteur patron, mais il faut bailler baquer au talanzete ou ta la famille. Tu es aux 50e de la famille, Maman Solange pas na bana, ton dengeni tu es Naza est né de la famille.
et na côté ya papa na côté ya maman et toza 8 naza aîné à famille toza 7 filles na un garçon et côté ya maman et côté ya papa toza 6 et 2 filles toujours na 2 garçons oui na 2 garçons et papa nanga aza muluba maman nanga aza muyombe ya Tsangano ndeko nangaye bon toi la tribalité maman nanga aza muyombe ya Tsangano et navandi mingi na bayombe et navandi mingi epa ya mama Tchakimades to na beta papa Serge alia fort ya Tchakimades alia bitoto ya kasalanga to ya kasalanga asi alia pe bitoto ya mbalalanga alia ya makemba alia comment on appelle ça encore ya manioko wana mimbila chaka mibila voilà yo pena muyombe donc pondu na manioko ochango na musaka voilà na likaya yango wana donc na komisi kutu fana likaya na comprendre c'est ka papa Serge c'est ça maman oh maman Solange aza na bana oui naza na 4 filles waouh naza na 4 filles donc basi bango nyonso donc maman na awa ndako yo nazala tata on naza déjà tata moi si donc on là t'es super toza na 4 filles oui toza na 4 filles OK na comprendre toza na 4 filles donc na comprendre toza na 4 filles donc bangalinga na bala basi en tout cas tena de tata moi si na yombena de tata moi si bana maman ok na côté kuno tiki na ngai mama biso bayombe neti ngabwe neti yo lokolo za leki na ye automatiquement litabisi na ngai pas biso ezala te pas na bino bangala biso ezalaka bongo biso pas biso ezala te non maman leki mwasi akolanda o mobali aza c'est pas na biso ezala bongo te basi bayombe mama mwasi kitoko boye tuidi vava tuidi kwato vava mwambote talaka yo star nayebi ko soto obeba no pesa mbote olia au journée mais ne fils que ta moi 2 mois 3 personnes et ça la moi bien. Merci beaucoup, je dirais à tous mes miens, vous s'abonner vraiment massivement à CPP TV, donc Charlène la plus posée TV, vous s'abonner. Salutations à Charlène la plus posée, merci beaucoup vraiment. C'est une innovation, c'est une belle émission et nous avons ça qui émission qui est sous Liboso. Merci beaucoup à Papa Kunzibilele, Mangro Koto toujours. Merci, merci à l'architecte international Willy Mboui Lukusaya Belinda Mouaï Nogo. Merci à Papa Pierre Malongo Pierre, l'architecte international. Merci beaucoup. Merci à Jonathan Gana, la taille de Jésus, l'obésité financière. Jonathan Gana. Salutations à toi. Merci beaucoup à Alvi Bakongo, l'Airtel, donc la Airtel, c'est vous. Et merci beaucoup. Merci à merci à mon ami. Merci à Moutounanga, à Kati Papi 15. Il y a Charlène Bochui là. Merci beaucoup. Merci à Christian Isongo. Passeport hollandais. Merci. Merci à tous les combattants de Papa Serge. Salutations à vous. Vous êtes belé de partout. Bana Bassi, Bana Mibali, combattant à Papa Serge. Merci à vous tous. Merci aussi à celui qu'on appelle l'océan dans l'eau. C'est les Massamba Bijou.
Merci à Julien Lutonadio. Salutations à Djibril Nzungu. Djibril Nzungu, mon ami. Salutations à toi de la part de Maman Bibi. Bibi Bafouanikisa. Donc, salutations à vous tous. Salutations à Moutoulanga Yakati. Et Paul Mikins, salutations à toi. Merci beaucoup. En tout cas. Salut, c'est une belle émission. L'émission c'est Love Story avec CPP TV. En tout cas, c'est une émission des amoureux pour les amoureux. C'est une émission de fiancés pour les fiancés. C'est une émission de mariés pour les mariés. Alors, entrez. Abonnez-vous très massivement et consommez cette émission avec modération. Car c'est une émission qui parle de vous. De vous, qui parle de toi. La fiancée, la mariée. Yo pas de comme mystère. Moi mbote na famille bana bandeko moi liloba moko moi salutation moko. Je salue mon papa chéri papa Bailon Baye. Je salue ma maman chérie maman Pascaline Mbakonde. Je salue toutes mes sœurs et mes frères. Na pesi mbote na mama Domitille Makenza motema ya papa Adi Londole. Je salue ma tante Petroni en Belgique. Je salue Jessica, la reine des Amunda, motema ya papa Apofiren de Linkoy. Na pesi bambote place aux Ali. Je salue Charlène Bosui la motema ya papi 15 na Irlande. Na pesi mbote na Dorcas motema ya papa Yann na Bosobolo 32 na pesi mbote na mama Bibish ya la Jaël ma Mireille Makwiza na pesi mbote na mama Marie-Jeanne Makwiza na pesi mbote na famille Makwiza nyonso na pesi mbote na mama Charlotte motema ya papa Bijou na pesi mbote na prophète Ezekiel motema ya mama Judith. Donc na pesi mbote na pesi mbote na bana na ngai ona lingaka mingi ya Yanela Mwembo, na pesi mbote na ya Keren Mwembo, na pesi mbote na ya bien-aimé Mwembo, na sukisi na Juliana Mwembo. Donc ba bisous na bino belé, je vous aime beaucoup. Bye. Abonnez-vous massivement na CPP TV officiel na émission la bino Love Story. Émission izo lobela bolingo, émission esala to lobela makambele kakala. Émission esala ke to beta lisolo place ni bokutana na papa pour na bino ba fiancé, pour na ba marié, pour na ba proposante, donc et pour na mutute et lobela bolingo. Donc émission moko kitoko mama Charlène. Merci pour na likanisi ozui ya émission oyo nzamba pambola yo. En tout cas, je vous aime beaucoup. Beaucoup se retrouver. Au monde likamoko bosana boye papa rappelé ça la bien té, ça la kitoko. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Trésor Nzinga qui était derrière la caméra. Le caméraman le plus fashion. Le beau gars. Caméraman a beau gars, bozoyo wa qui na CPP TV. Mutazana beau gars, asa la pe musala ne kitoko. Bozoyo wapi. Mobala mandefo ebele. Bozoyo wapi. En tout cas, merci beaucoup à Trésor Nzinga, merci à Maman Charlène, merci à notre papa Kundibilele, merci à la Suprême Télévision, merci Nabino Nyon, Sabisika Bolandi Biso, pour Nangaï, se retrouver prochainement avec un autre numéro et je vous dis au revoir. Bokoto. CPP TV officiel.